luka kolia na yo luka komela na o chrétien batu pourquoi composer un moment au chrétien nous abattu. Il faut apprécier l'homme à son époque. Tu as dit qu'il fallait marquer l'époque. Si que tous les époques ils nous semblent nous mais parce que il peut azali ko défendre contrôle les combien de titres. Combien de titres? Ça 30 nzembo tous les 30 au cano que muta azuka moi générer mo babo qui niveau ezati. Innocent zou ya petit danger innocent ata imika a so che ya kokate. Ato che na 20 ans à kokate. Stade mardi ou te komela. Musique a enlevé les rideaux. Musique a enlevé les rideaux. Est-ce innocent ko beta musique album local la droit chemin. Oye pesa ka makambo. Pongo na nous innocent a mwana muke aye na terresika soko yé okuti ba mbiaka baza déjà ba s'imposa faut en respect. Yo sengi featuring na mutu. Bon mukonza talike calendrier zaki trop chargé na ko répondre yo. Nenge fali aboyera featuring na yango fali memanga abeta musique na ye soka za mubala danger asala album 31 titres ne fali asala fali pasali 31 ba buaki nzela moko tala to mela ya kokati to ko mela ye ne nyoka Moïse melaka ba nyoka ya ba magicien égyptien fali za les kings le plus avisé le plus répété le plus titré actuellement ya mboko zo fali après seulement à son époque ya ipupa makambo match ezate aluka koliane la komela na ye nenga do chrétien nga système wana et simba pete parce que biso ba soda neto mais na ba gaze so che na ibraton na cha hotel fallait quand même la gaze mais ko fula gaze c'est qui est innocent na étoile na ye gaze azana makambo makasi fallait pesi makambo Robino Mundibu solo mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, pour Bolanda, faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Ilusa. Victoria Certa. Amen. Djoubek, bonjour. Bonjour, bonjour Nayo, bonjour à tout Bolandanga, na Congo Victoria, babi chaîne à Makambu, chaîne impact na idéologie, Neneb Sarabino TV, Zara Radio, TV, et comme radio, nga votre humble serviteur, de Djoubek frappe encore, na Bouka caméra, Internet et église, ite mboka bana. Dans la colère, ma bé makasi de bonne santé, colère, on se soigne. Une capo innocent, mais c'est l'euro naïf, c'est petit binoté tonné. Luka kolia na yo, Luka komela na o chrétien batu pourquoi? Composer un moment au chrétien nous abattu. Nous sommes tabandi. Est-ce que nous sommes tabandi makambo? Na yebite. Nga mona ya mayele. Asela mayele mingi. Bungi saka bigi no mingi. Kasi mayele te. Ba fali ba makambu na bamboka oyo fali za makambu tala ana sisa 20 ans na mboka oyo fali pupa makambu artiste sala parcours moko ya brillant depuis il a débuté carrière musicale na fali makambu le king parce que musique congolaise ko kita fali ayebo pa pesi makambu to ko banga ba ivoirien to lo ba vérité to contre ba boîte de nuit biso na bino to va na ba terrasse na ba soirée. Badi ta musique Côte d'Ivoire, Kenya, Cameroun, Nigeria, Gabon. Moi maintenant musique congolaise maintenant et bête 20%. Tant tout le monde fali aïe na makambu. A bête featuring na Bouba et pesi makambu. Par rapport Tupana, taliga te na mema bango pena bien. Na zo bête album award, oh c'est le contre jalousie que non fallait ouais na anglais ouais na français. Asara youpi fali arrête de mentir les Congolais. À mon toko c'est ya mo bangi na featuring.
amona ba featuring ya makasi ya musique congolaise ezongi parce que tout le monde a fait il y a toko sange bimaki artiste à tambola partout dans le monde tout le monde a Fox il faut apprécier l'homme à son époque tu dis qu'il fallait marquer l'époque na siko tous bango za époque ya innocent ba lumé mabe wapi parce que yepé azali ko défendre pe ka couleur ya musique na biso ils ont ségi tout ça l'album a 32 chansons figurent à bonne position toutes les chansons yokani contrôle il y a combien de titres ça 30 nzembo tous les 30 au kano que muta azuka moi générer mo babwa qui niveau zati alors le boti ba na 30 ba na tout na 30 ba biba cadre ça va le boti ba na 30 par rapport à image pesa maman pesa mais le pesa l'oro là bas solo ti solo mais en quoi clip ya innocent balou mais zo lobistabino et le quoi tant nzamba sala mukili dit les grands créateurs asali mukili asali banyama asali biloko nyonso na mukilo asali mutu alobi multipliez-vous soyez féconds remplissez la terre soumettez-la mutu supérieur ya nyama yelo tout yo kozwa taba moko bobano le king est-ce que nyama akonza batu c'est l'idolâtre on fallait mi bengi aigle ami pesi la place ya nyama isa mabe wapi aigle parce que Mobutu le fait présent Mobutu papa maréchal ba bengi aigle de Kaweli parce que aigle par rapport à vision lointaine aigle mon na musika fali bazo bengi aigle parce que ça na vision moko lointaine et puis na niveau même musique ya Congo nenga a longoli abimisi musique congolaise, la musique à ghetto, la musique communautaire, la musique à communauté congolaise. Et comme musique est franchie la frontière par rapport fallait à Makambo. Parce qu'en Afrique, il y a bisanga. En Afrique, il y a fali na nani. Ce qui fali, ce qui dans Congo, tu as un moutoua fali pour pâter. Des fois musique ivoirienne, ton gâteau souka nengenin. Parce que bah DJ, tout le monde a dit non. Oh. Musique à Nigeria, musique congolaise 20%. Et on met de dégradation. Fallait tomber la yebo. Soki bache tokos, rien à dire, rien à prouver. Ba fiti ba bimi ah, fallait à rappeur à UPA, Akimi Rumba. Biso c'est la rumba congolaise, contrôlée. Rien à dire, rien à prouver. Bercy Robert a Bercy bêta avec un pack d'idéologie. Parce que ba bêta Bercy. Tant on a danger, bêta non peut Bercy. Parce que papa je sais pas comment danger. À Betty Olympia, à Betty Zénith, le roi de la forêt, Zénith a 4 fois. Makamuna Makambu, Bercy, Papa Wemba, les Kawana. Mais laissons le temps au temps, Djoubek Balobaka. Innocent Zouya petit à petit. Danger. Innocent, Ata Imika a so tché à Kokate. Ato tché na 20 à Kokate. Stade Mardi ou te Melai. Abete va saler belé en Europe. Kuna, Nyosa Monango. Musique a enlevé les rideaux. Musique a enlevé les rideaux. Est-ce qu'ils n'ont pas rebêté la musique, album local, la droit chemin. Oui, Pesaka Makambo. Droit chemin, c'est le roi Liputa. Maman fini Kanga Liputa. Maman, Badazo Lela. Aux la chanson psalmodier. L'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Par rapport à l'image. Indoussa. Musique anthologique. Aux a fallu pour à la fois mélancolique par rapport. On a mon innocent. À moi, aïe na Teresika. Soko yé okuti bambiaka baza déjà basimposa faut en respect yo sengi featuring na mutu bon mukonza talike calendrier zaki trop chargé na ko répondre yo ko nenge fali aboya featuring na yango fali memanga guerre les arabiens ma victorien na guerre ce n'est pas celui qui a raison c'est lui qui est plus fort que l'autre guerre qui no azeli c'est par rapport à featuring mais banzembo innocent ndako la question ndako boka boka parti musu banzeli sur aloke mamo comme finga Omo chrétien na système parce que to timba to ba congolais to la na ba yanki to la mwana ba yanki to va na ba yanki ozo chrétien nenga ko batama beta musique na yo match zati match e carré musika wa banda na gisasa ti na ba gisantu kuna abeta musique na ye soka za mubala danger asala album 31 titres ne fallait salara fallait passer les 31 ba buaki nzela moko tala to mela ya kokati to ko mela ye ne nyoka Moïse melaka ba nyoka il y a un magicien égyptien. Match exact, match a dit. Fallait les kings. Le plus avisé, le plus répété, le plus titré actuellement. Il y a un Fali. Après ça, l'homme à son époque, à Ipoupa, Makambo. Fallait aller ce phénomène, le nombre de films YouTube, innocent défié. Alors, défié, Nini. Congo Mobimba, j'ai un trauma swag pour la Fali. Congo Mobimba, biso tout ba Congolais. Na ba Congolais Ngambu. Toi, tu as fashion pour la Fali, Poupa. Album, mes obimana, coutrement, fashion. Vous êtes prêts par rapport à l'image. Fashion.
jeune nyonso na Congo Kinshasa na Congo Brazzaville akoma propre lelo pona Fally Ipupa moi chapeau na ye moi montre na ye moi nini makambo autant na beauté bo sointa ibo sointa et puis na beauté autant lié ABC aspect beauté puis charisme match exact même na beauté boye au moins mobala télé mo senti le boko autant li teinti couleur mobali lèvres rose match exact aluka ko liane na ko melana ye nenga do chrétien nenga système wana et simba pete parce que biso ba soda neto. Mais il y a un temps il fallait pour papa comme comme pose comme tient la place de Nzambe on dirait ba mission congolais fallait ba adorer rendre fallait pour parler le quoi innocent bima ça l'apparition na et puis ça réussit comme on dirait problème jalousie comparé na ba gaze so tcheye na ibraton na chant au télé fallait quand même la gaze mais que fou la gaze c'est qui est innocent dans l'étoile là gaze azana makambu makasi fallait pesier makambu Robino Mundibu okomatanga lelo okomata osomona bana respect ba ko vie o makambu tikana fabriquer série moko ngaba bunga nzela mais atali lokola mwana mayele cible mise en jour mutazu musique congolaise moderne à mettre en à jour fabriquer banza moko mosinzo pour composant faut za na mutu fabriquer za yemba danger bina danger abua kaka cri danger akomaka texte nzembo lokola mosinzo par rapport on s'en prend. Donc, quand on a un grand car, on a un masolo car à Miketi. Orgazi, tala, papa. Parce que bien ce cinéma avec le quoi Fabregas bazongi si ma sengi fali pardon fali ba misanya so ba funga ba ferry banali ba singa fali pardon pour ça car de qui faire aza vie tant zo beta masolo ba grand car faire aza grand car. Ba ya lelo na impolitesse. Tomonaka. Nga mona papa chéri ben pianazo loba. Voilà papa Mbaza vivant. Mon idole c'est papa Wemba. Jiba danger makambo. Et Salini. King Kesser Menazo Koumisa. Seigneur Rochero Taboulé, les monuments vivants de la musique congolaise. Quels sont les éléments où il a que nos missions aux impolis? Peut-être des missions où éléments où il y a impolitesse. Bisous dans donc à Richard impoli, donc Richard bata respect. Eh, tu donc à Richard bata impoli, Richard moi na bata ça respect. Azan telo da maïla tanga. Richard tanga. Azane mutu esprit. Koza l'impoli na koza l'esprit andenge morote. Koza na charisme, na koza na fier, koza l'orgueil andenge morote. Muta koza charismatique. Maza fierté za pa orgueil. Richard za patron boss live. A muta temena tembo cheto che. Aye ko longa batu complexe. Ba jeune to longa complexe, jeune moko boye leader makambo. Tango yo comparer na Dicap, to ça ba to ça l'analyse. Si on a ba parler ba ki shinga mpemba. Azana Palestine, les États-Unis. Où est-ce que vous bitez? Boma, Tchela. Azana parlé. Oh, ben il faut. On a parlé à l'Ikampa. On a parlé en Afrique du Sud. On a parlé parce que bon, mon attend tout l'accès va parler. Il a fallu Poupa. La cité du fleuve. Tout la qui ça concurrence à voiture de l'X. Mais tout cas, le match exact. Alouka Rolien et Romela. Comparaison exacte. Beta musique na yo. Oh, si ba bois qui si yo. Si soko yeo sengi fitiri babwa kisira bango kanga mutema kolela te za mamboyaka nzota pambe dina libulu moli mote ozana batuno kamana bango bosala ba fitiring poisane kirape na bato ba kocharaye innocent na pesa ka conseil na biki no ozana carrière mulayo a jeune tika ba ranking na mikolo ba polémique ba guerre d'esprit beta musique na bien par rapport à posta qui au plus ya innocent balum et c'est ça façon suspect quoi pour innocent na kati ya ba guerre wana ya polémique Aza Viennae, ce qui a posté Viennae. Tout le monde a fait le pétard au Katia au Kemba souffrir. Faire raison que c'est souffle. Donc, on est beaucoup de le boko quand tu m'as dit on va faire un taille mon mobile. Il y a mon colonne de Bayembe on a faire. Vous comprenez? Ceux qui viennent à fouler un problèmeité. Tout ça a besoin de respect. Tout le monde a mon dit moi mes attaques de compréhension. N'a fait rigole. Tout le monde a tout tellement là mon dit parce que ça vie. Parce que Mambouya sali au sali namuti. Orchestration. On a battu le Nicolas. Non, on a battu le Marcaouz. On a battu le Masranga, Mao Tchèchoum. Vous en prenez? Té, Robino, Sana Moukili na yo, Betandoule na yo, manque ma pas tant manque qui faire, nous ça c'est pas la guitare. Nous tout à télémé là, il y a des musiciens, tout le monde a des prix, manifester pas mécontentement. Tout le monde a des musiciens, tout au bas, masse à génération, de télémé là. Vous en prenez une politesse, il y a qui inquiété. Beta musique, il y a un danger, beta no bercy total.
Beta Olympia. Sinon on peut dire que Innocent peut à niveau naï azo exceller quand même petit à petit à comment peut à niveau. Il est dans les bons mais l'impolitesse c'est aussi mbaté po. Biso ba guerre to zana oyo to défendre orchestre na biso, to défendre na mukonzi na biso. Tant on ningiselo Zaïre. Pour biso ningisa Zaïre. Ozamona. Tant ningiselo Zaïre, tant oye sala biloko na yo. Yo sali ka test mo bonde ya chrétien mutu ko chrétien. Babamba libanga na mbuma kotela. C'est que ah makambu ambuma kotela ngo ciblé po ya ko ciblé jamais yo avandi bo mokonzi mobutu kaki paka kokolo www.tutu.com to bois kana to bois qui on a confinement to confiné yo par rapport à image kaki paka kokolo tutu.com match zate match zate on peut pas mélanger les professionnels les amateurs. C'est un professionnel, c'est un international. La musique Innocent peut besoin consommer un peu l'espace international, papa. Match Zadi. Du cap. Fallait avoir une option qui a zo yemba basi baso kwe. Bilo quand on pas Michael Jackson. Azo yemba. Fallait. Basi baso matana podium. Et ça option mususu. Ba chanson comme pour Salmodier. À tous les fanatiques, il a fallu pour pas chaque production musicale. Soit yemba soit chef microbo. Et bandeti souka public et si ça y yemba nzembo ya yemba souté et ça option mususu soit yemba kabo la chanson Psalmodier toutes les choses figurent à bonne position soit chekabo bafana nanga e bandela nzembo tisuka nzembo ya yemba ti wana ba option so il fallait yembi bo basi bazo kweya omoni fali bo ozo kweya omoni fali bo o simbata na loboko par rapport à image match zati. Match zate Jubek tubeta masolo ya concert ya Hôtel Arena le 13 février au Mopao. Est-ce que concert on est ko beta ma vive attention au tozo monde. Concert beta te pourquoi ba misa va na cop na ye. Oza combattant cop sala ba hôtel melo au CP la tête. Bilo ni musique beta te poani. Yo mo ina kofi olomide. Moi si na yo anniversaire musique a kofi bozo bina. Mwana na kuli musique ba kole mwana na yo musique a kofi. Na libala ka kofi mtafula rabino grand prêtre kofi l'omide embe la bino banzembo ça bino plaisir abeta te pourquoi pour biso ba djouba to ke de potote parce que on met ma biso na ba charge on met ma 6 personnes ba journaliste à presse en ligne parmi il y a 6 personnes figure à bonne position nga de djouba frappe encore na ko no mona ba ndeko na potote na ko mona Clarisse Mbemba te na ko mona Élysée Mbemba te nga de djouba frappe encore Milor grâce mon compte ça quoi sur un aéroport Roissy Charles de Gaulle Ken piana tiki manike de John amema Ken amema ta Kofi maniken alobeli kamona abeti la Kofi tolo te mutako beti la Kofi tolo c'est bel et bien qui sinjora abunde la Kofi trop tobi mutu abunde la Kofi le roi qui sinjora azati maniken yo diembela nini ba memo wapi makambo vena so baba babia ndongo shoko son âme repose en paix asalaka quadre manike so arozongela ngo asalaka Mopao ni o mema mwa kolina ya putulu ya bagaya Mopao o mema kolina yo o yebi système donc memi kolina ya putulu to ba okanga yo ba policier à France ba mbo bazawa na ba chef policier allez o le bate God nae. Mais sinon, tu es maniqué par la position bien par rapport à Mopao. Je ne pense pas que soit raté, voyage à Fali, même pas raté. À titre de récompense, il y a reconnaissance, n'est pas bien donc chocolat. Voyage à Fali, il n'y a pas de Ken Pian. Il n'y a pas de Siman Nzoto. Ken Pian, il y a un bon maman livre, il y a un joueur internet, il y a un bon enveloppe à fêter. À qui m'a maniqué? Oh. Allons à mouvement, allons à pas, 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 il faut respirer dans la longue. Ozongilani. Et puis loko manique auti ko lobo salenga passe makasi ke ekiri quartier latin ya tanga bababia na tanga ba Suzuki ba Modogo quartier latin atangu ba vena ba sami e kokana gina wenge ba misa ko ba ndo ko defa bilamba na ba sachet El Salvatore de la patrie moto pamba l'enfant du pays Jibem Piana on le comparer na ba droit ba Modogo ringa mabedi on manque. Pas fait un ingénieur, c'est le boula, Blaise Boula, comparé à Babia. Match. Tant que papa Chira fait dans la Isbaï, papa Chira fait dans ma campagne, na venu Nyota, Kota Benteke, année on a fait la Babia, nous en offrande. Na cité, car au Tamboula, Tamboula, Yenga, na cité. Son nom, tant son nom, on a 32 chita.
Maya 32 shit. Biso bana kitama bala bande bala kaluka eta. Tonda suka na 32 shit. Somo na landa ka batu na mbwa na imbwa. Abu sa bitumba ba mbwa. Muta bongo le comparer na le makaba. Manike ke bala badina ba parler. Ti o mona boya génération wenke. Eh, banzem lo album ba Pentagone. Eh. Quadraza danger makambo. Azwa kande bango wana na image abo mona ba pecha wengete. Po ba za ko ba rival. Ya ba vient na biso ko ba titina. Eh, manike. Wana ozo kosa mukilioni. Équipe ba Suzuki Luzumo les gars ba jibe. Ah, c'est garané libo ma soto mutu baby. Bon me na scène pepe. Eh, Kandaka pour aboter la place c'est pas Ken Pen. Aboter la place ndé. C'est même ça que Ken Pen a bengana. Ken a bengana ndé na soda makasi mo lobango général Etumba biso tout chef na biso tout Jubek. Bitumane tunga na bundango. Yemo loba chef na biso tout de Jubek. Bokasoka lipinga ba soda Etumba par rapport à image moto la kata banzete. Eh, ngana phénomène ngana katakate na mutetela. Mutetela katakate. Babenga so ba kema fumbe donc na roza mo umba mutute. Ngana ka le chèque normal le premier. Na judo na mukie mais na sala 600 kitambwa. Judo ko ba yembela ko ngaza la kate. Na kitambo nga beta na ba fanfa. Na ene terrain na kuti bino metal le match ezate. Par jour na sala combien de missions. Kindoki na bonzambe. Et toi les pela moto ko kate. Ba kenwa baba kichaka lingoma na mona ki bo compétence ezate. Bon. Po banga na Karine. Kena banga Karine. Nini. Nani Ken Pito pas le Makizembe. Aposta fabriquer balela to kufie fabriquer aso fabriquer ça sera na moi soyo kuitio manika cham kolana na ke bon aposta ka fali bo ba soka na victime ba bengani biso mama na ko sati soki Karine na victime ba bengani bango Ken pena manika balela soki Karine ayena victime ba bengani biso bamo baby da yeno ba ko bengana biso na mouvement sur Karine ayi ba monaka poster lo ba sala na Virambo émission ba sala na Virambo Karine poster la photo pamba Virambo trahir biso to finga kofi cha micro mon dieu Karine par makasi na madiembele ane na pivra lo rato na makasi na madiembele aza champion côté ko poster kambo étoile Karine ningisaka Virambo de se faire biso Virambo akoka na mwa so Virambo moni asali balela mabe ya moni kanda na peketo Virambo tika la nango na showbiz mamo yo komo no ya nani ngako na ngati ni piana onu ale ba ki mo pa wa ibi ken piana te tika makambo so lo bawana mo pa wa vana na ba noaler a façon ya lolenge nyonso ba noaler ba ta pimbo ba ta tokoto ba ta bombe tanga ba no ko noaler on a bizuti yo be combien de ba ta couille ba leke na quartier là aussi mon pa wa cible bi ko noaler a ko so mambu pourquoi Moutalibandi ato Okati Kovo. Connaissez le non? Il est chauve. Cet homme, il porte une calvitie. Par rapport à l'image, Tababano Noualé. Binomoko, bata maison mère. Binomoko, bata fabrique gaz. Binomoko, bata victime. Binomoko, quartier latin. Non. Boni Boyeko. Mais là, on est sur le Bino Bacharge. Karine Moko, c'est un invité spécial. Il y a concert Kofolomide. Est-ce que Kofolomide est un artiste moko aïbane parce qu'il y a peine Karine Moko dans ta carrière musicale? Kofi ba tout bazalawana mutali Karine impact azati. Invité toi aux Karine lié na gaz. Bon ce qu'on fait bimsi Wizkid na scène. Spectacle à rejoindre kokate. To préparer des armes de destruction massive, armes nucléaires. Boy bi Karine ningizaka. Bonjour, exclamation de surprise agréable. C'est là qu'on a une exhibition dans la scène. Et là, on est sur sa cause. On a fait artiste, star. Et habita star. Mais star, il faut que ça soit boumouna. Faut que ça soit ma belle no yandengenini. Faut que ça soit mupende loko nzoto. Star. Est-ce que sindi da mupende to ba sindi papa mungongo na papa prestation sindi do ba sindi. Un peu pas sous la robe tiawa. T'as la teinture, la reine star, Cindy Lecaire, Makambo. Makambo, la reine star. Makambo, Cindy Makambo. Femme noire, femme africaine, la perle noire, moi c'est Guito. Son hôtel au lobby, ça m'a fouta. Comment la carité m'a fouta, Oh, moi c'est mon kubuka, mon boye. Par rapport.
Kota la Karine Bode, au senti d'ailleurs dans systématique. Mais est-ce que bino beaucoup mener fin la biloté sans pour tabo dimbe la Karine. Karine a dimbe la mibali, bino bo dimbe la Karine. Au juste. Az artiste et musicien, azo beta musique, to tchai poati, voilà problème à Karine. Oh, az star na la baï na ko soutenir yo na 100% na ko. Az artiste. Tout le monde a un coup et pas héritier. Massa so ba dadi mo la baza, ba massa biso ba Francis Diba ya baza. OK na quartier la terre, massa na merveille rambo. Ça wana, OK on n'a pas fabricage. Je n'ai pas mef ça wana. Oh. O na maison mère, o mona. Massa na ngai o ngarola la te, mukonza bandumba oyo. Alela ko le roi Papi le prince. Mutu mobima mais la phare de mon manière ya Stella la mukolo. Problème ni sur na Papi le prince. Problème ni na Papi le prince Djubek. Kavia butu. La nanga tel de masanga na masanga. Via mindu ya milangwa au Papi le prince apona. Centre de kuta zawana. Massa na piroger mwana mboka. Baba tawera. Parce que Karina Rosa na batute pourquoi? Ngade Djube na mutu na ye. Jemima Ibel a mutu na ye. Zini Kumbi, Cédric Mouna, Fenek, Nicolas Mokonzi. Toza batu na ye. Bon matabo ki to batu na ye danger makambo leader en orchestre. Orchestre ça orchestre ma secrétaire na poto. Foye bango. Si ba déconfiné to revoit et un grand mouvement. Orchestre na misa wapi? Ya na mikilite. Leader na bino. Karine. Bon on a un orchestre. Zelo Romonati. Asimba ka miko yembe a côté na studio Karine na orchestre. Zelo Romona recrutement. Ba bon musicien, on a biso ba musicien ba orchestre mini ba kota wana. Po makambo ya ali. Musicien ba uta orchestre mini ba kota wana. Tangana orchestre nini pina ya munene o misa ko longa on pas côté pas Karine. Mutako uta victime ya kota. Les orchestres. Mutako ya Villanova ya koti. Biso bengana mutute. Mutoko uta na la team wata na jet set yo eza mouvement ta ino ni bino mo bosa pena Karine mo depuis kenda puta ta $10 pa batinda te pa futa batu belé net ngana zuwa ka penza pa kene ndo kemba nazana bilanga bikauka oui nazana li felo so na paradis na zuwaka zela le 15 ba voler ezonga ngana zuwaka ah pa nga welisa ko bala bongo soki mobali na pekisi babala ka obi bala pekisi a pekisi ba carrière musicale a pekisi ta artiste bi star abali akuti na monde star acha star surtout que li Sandy surtout que li mususu mbali na niye comme ta poster mbali dondi l'autre moni a posté sur Tigre za ko tula to ni Bilal papa bino ebo bina na clip na zenga luketu papa bino ebo filer mwana koko Bilal papa zenga luke wana soki dondi wana dikoshu wana ya ko zambala Karine boniko na Karine poster to fula bango biso fula ka fulanga fula pesanga makambo tozima mto pesio ale makambo pesa makambo ma pesa mela yo pesa loko ozwe loko solo ba solo ti solo le tini solo pa on te dégage to pesa makambo siko o aye wana Tigre noir wana patron mutambongo kena mwasi ngaye bai baso mbongo bama ko pesa batoli pamba bai baso mbongo lokumu mutambongo aye na poto na mbongo muyibi na quartier na bango to mona ki vidéo site aka pasha misaki campagne oyo ki peka zo sala ki peka yeba kango kala mingi te ozwa arme nucléaire arme ya destruction massive omoni mame milide na beti ka pa nga beta ka ba ka mani ke na beti ka na fina finga Angel Muswali yana ken na tali bo premier regard deuxième regard na tali na concentré papa ale liba la poto peksa garçon na boy nanga mais les gars tout na mbanga na kufinga ngaso mbanga avec mayele mutu esala avec argument aux emprunt par rapport mame milieu wana nga mekaka bona bouger ka muke bo santi soudan c'est premier soin deuxième eza qui peka na zo bombele arme de destruction massive arme nucléaire nazaki na man kilo to flobi soka bimisi mobali na ye Tigre hotel mata regreta ta mususu Tigre koza kitoko koleka ba dondi ni policier sala na société ya manzanza boni boyeko boni ko sanga na batu bo mobali wa policier zo salaire sur 50,000 francs congolais mbongo na melango simboki yo to kopena patron tana izini bo asana ba travailler sur combien tala mutu mariage abi no Djubek yaka awa oya ko filmer mariage nanga mobali wa policier moyiba ba chombo na butu boni boyeko fa boye ba pesa tu policier moyiba ba chombo moyiba ba chombo mbana maliki
Oh, ça la association Soda Mulongo. Telo. Soda Mulongo abimsai. Soda Mulongo ça la association Manzanza. Ah, Boniko. Hier ordonnera te ba ordonnera. Hier az exécuteur sali na sali. Grade zate. Mutanzala mutagene. Ah, Boniko. Ah. Wa vient na ngati. Fuanzala mongo. To fana mo soyo, so na ba frère bien, na tel bo frère ngobo. To tala ni boy. Patron nene nengwana mbali poitrine tala tolo a telemi bomo ngambe mobali. Na boke on a page to na boki na pas de bagangi. Ah yango ba jaloux. Ba jaloux. Bazon légaliser union. Être réuni, sans être réuni par les liens de mariage. Baba la yo te ba sentara yo. Na mutazo bale, il peut ça keto. Pour ba onyo so ba internet na babota ba papa bana ba komo na makuto hebiti. Manika sala 18 ans ndako libala malheureusement liwebe mababa ntonga. Azara de base ababia te, azara makangu ya babia. Ve azwaka epo manike c'est wana moi j'ai alaka aibela ravie ba plan ba là on peut ça ravie. Ah. On a bien wana vie non likemba par rapport. Yo bi yem ta mais ça vie plan. Oh. Manika mais ça vie plan. Kisinjo alobangu ti. Ah comment dit fiti ya mwana Kisinjo ba nga sala balade babi mwana Kisinjo az intellectuel atangi université Silisi. Mais à cause ça mwana na azandumba cheta mwana batu. To sola ne boy très intelligente. J'étais étonné. Na mwana sagesse d'intelligence à mwana Kisinjo. O Kisinjo abebisa bana barumbu makuti yenda bebisa bana bandal. Taka na ajwa no vanda shebino akoseka te oboti bana wana bano ba mobota wana ndako libala tangu bana kufinda zonge pana azalaka makango azalaka deuxième bande. C'est deuxième bande. Ah Jubek. Oh. Bola kanina kisinana na manike de Jubek. O finga Karine mokonzi ngana vandi na hôtel pour no banga. Boka so Paul bika vérité Karine yango comme insulte. Muninga bali patron. Muninga jui mutambongo. Kende ba sukula yo, eza problème familial. Vali sa famille mais pourquoi ngai ka ba sentaka ngai ka na bota bana tata. Muninga kuna. Oh, Karina bota ndeni akobala. Après ça va kobala. Ndia bandi obota bana. Mais obota ni babika ça na trompe tout mon gloire ngalo bango ça na trompe parce que gloire ça copine ya Karina. Souffrir na Grèce a kokate. Talam ana Grèce a indi tout. Le roi kake kweleli. Mutoza na Grèce, au laka biso na za na concert a Fali, banda fala beta concert be zitile. O karami na Grèce, amola na malewa. Nga una na moya Congo metentira normal, ye menande akubuki elongero mi ku. Ah, a souffrir na Grèce. Merci beaucoup, tu veux que comme la souka. La Kofi pire vienne, Kofi o memaote. Tant ba manze mona Kofi, Karina Kofi lo mide. Ye mame mila lo bani. Nzembo mabe, nzembo ngana teme na bino Kofi ayemi na mutu nzembo. Quadra kuramal songe ya mbeli. Ayemi na mutu nzembo bino lo nzembo ani mabe. So le la mo ba ye pire petit ya Kofi. Okende te biso ba charge net ozokende ba défenseur. Merci beaucoup Jubek. Un dernier message de Madame Soubalandi et puis contact à Jubek. Message za kaka ke ki peka yo fona cholo mando ki po amoni yo so mambolo wa théâtre maseki. Blague ngeleka yo penza ye baka ke arme à destruction massive ezoya arme nucléaire donc il bombe aussi longtemps yo otika komba Karine te bombe on a préparé le locomo so bien que arme à destruction massive arme nucléaire ezoya elonga na ko bakangwa arme nucléaire manikel on a mutema Kofi memayo batu ba quartier la Tebolandi batu ba maison mais au mona a atem go répéter na kitambo au public ganga Jubek azem sa wera bano bakana bata mwana na Karine afinga yo alimbisa ye asenga munyoso pardon aviena ye oh wera bi ke ba attention makambo wana te wera match a pardon ma présenter biso Boniko nana kotika muto yaki mboka mutu na etwane ne longi na ye soki yo tula kende ba sukola yo vendre sa famille tout na mais pourquoi il y a sur place il y a $2 $3,000 $4,000 ngazo ba $10 peut-être au salaire ma bemo vendre sa famille solo na famille kende ba me ba sukola ma kamba ba keno na awa na ba Congo kende ko tia lokolo kote papa Simon Kimbangu kianga na tika lokolo cheboye loko kende ba sukola yo. Merci beaucoup de Jubek to comme la souka mbote na banyo Soubalandi à travers Congo Victor. Bon mbote na nga
la choupette, chou de moi-même, ndeko de moi. Et ça, c'est ndeko la mbongo. Ndeko de moi-même, la choupette, chou de moi-même. Pauline Chako Makambu par rapport à l'image. Pauline Chako, Léa Gétrude, Mami Solange, Esther Niadjou la Sédoise, la maman. La maman, Esther Niadjou la Sédoise, Kabelanga moi papier. Ah, gaïe. Kabelanga moi papier, la Sédoise, Makambu, héros de l'ombre. Liban qui n'a pas l'ika samta batame le ko na maele c'est Pauline Lumumba sagesse intelligence discernement moi na papa Patrice Emery Lumumba par rapport Eric Sang Selemani Bambote Belé Eric Selemani Makambu Eric Selemani Makambu par rapport à image les petits Ngoli Makambu pesa makamama pesa melayo oncle Ngoli Master Makambu Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes, Makambu, yone Makambu. Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes. Élisée Mbemba Makambu. Gisèle Hassani Makambu. Cédric Bakambu Makambu. Trésor pour tout remade ya gaga. Eh na komna ba joueur. Kasusu la Jogo. Peselanga mbote na Iska Alenzo. Iska Alenzo, bijou e bonda. Na bossa noté par rapport à image. Tout remade ya gaga. Trésor pour tout Makambu. Lelo Mbele Blaise Makambu vient dans colonel Mopepe service spéciaux vient dans colonel Dani Oleko Makambu sert dans colonel Shuna Mokonzi Makambu colonel Karl Whisky Nzomba Makambu par rapport à image colonel Luison Makai Kamai Makambu colonel Fifi Makambu haute cour militaire la loi est dire mais c'est la loi Tosobika commandant Mukulu Makambu, commandant Papi Yanga Mbabola Montepela Makambu, commandant Ingila, léopard de la police, la loi est dire, mais c'est la loi. Chris Baka Leroy, par rapport à l'image, je m'arrête ici à l'instant, Mistral, canicule, Wakisha, orage, boucle, honorable Zachary Bababaswe Lemola. C'est 001. Donc, tous en number 1, Mokonjabas. Il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon pépa siga, il y a ma maman, donc, total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambu, pour tous les news à l'élo. Donc, le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria Certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, boton nana. Pour Bolanda va faire ya mboka, ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga ilusa Victoria Certa. Amen.